Et au baba na chiluba boalu bukwabu. Boalu makambu. Les enfants de Wenge Maison Mère. Jenny Répondeur, Bobby Ronaldinho, Santélite, JDT Bis, Jojo Mampia, Fils Bassa Mbassa, Fadina Drum, Américain Bonda. Donc on s'est mis ensemble pour nous préparer ma moto au Sala. Facilement. Il est na vie à Tamoro na Sengalarté. Na album Mobimana, Papa Wemba, les albums Modorocha Franco Ferry, c'est un arrondissement. Na Sengara Modogata sans francs, mais album de Salanga à Paris. Et puis na Soleil Wanga. Ville na Soleil Wanga, na na après toi na salle générique, animation na générique. Na zo na Senga Pelarté, mais jour moko ye moko ndevi a benganga a pesinga 300 €. Journée mon afana na Palin Boye roi Soleil a benginga. Donc ça veut dire que na pe fila basele a benganga a pesanga Pelarté. Donc ils ali amour, ils ont musa na biso yangwana. Oyebi mambo pe nzembo yememela ote. Kanu kakene yo komisi bolingo lokola kebona zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijubele sa garçon suisse merisi ndani limisi ndani laskoni mobuwo oyebisa na shuna golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mabina Christophe oyebisa oyebisa onete ele bubeo oyebisa Milano odase. Bonjour, bonsoir, la internaute tout beau à la bus de prendre car on a Roi Pibozo Libaku. Il y a Roland d'émission où Alex Rand Mona Moulouba, les Benjamin de la presse Mona Bama autrement dit Mona Nzambe. Votre domestique n'a pas battu dans mes actualité toujours car l'actualité oblige les lots dans les l'un des anciens il y a Wenge Musique à Maison Mère et puis Victor Eleison, il s'appelle Bobby Ronaldinho. Tout soigné l'actualité, les projets et les vidéos circulées dans le studio de Banano. Bobby Ronaldinho a préparé l'épisode. Merci infiniment à Merdika qui est derrière la caméra. Encore merci à Maman Fille, Maman Solo, Papa Das, Mélan, big dédicace à toi, président Jacques depuis Evry, le rassembleur de tous les Congolais. Un grand merci à toi depuis Evry, président Jacques depuis Evry. Le jeune boss, le fils du PA, Pachamoupé, Patrick Trifazé, courant à Chine, mon vieux Fleury Kumbu, mais c'est tranquille, autrement dit milliardaire riche, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, sans oublier l'ingénieur Dominique Kialanda. Merdi Kaembe, Fongo Langaï, Nazor invité Langaï, Bobby Ronaldinho. Bonjour. Bonjour. On est santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Nzamba PC souffle de vie, tous à bonne santé, te PC merci Nzambe. Quand on est là-bas, Bobby Ronaldinho, quand on est là-bas, l'actualité nous oblige tout le monde à vidéo, dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans le studio, déplique. Les invitations, il y a Yom to bengi déplique ou déplique Mtabengio. Les disques nanga. Les disques nanga dans ça la épée moko titre langue les alliés devoir. Les la chanson mon a 4 explosions d'amour. On a un junior autour à Las Vegas. Ndé na yoka kiango comme les symbiose mon azo ça la mélange de couleurs. Ndé senga il fallait qu'il benga frère nangai master nanga déplique pour maniance. Ayato Yemba et puis il était gentil, il était cool. Tant on a benga Kimbala Mora se présenté dans le studio. Ayaki Asali Moussala en tout cas, beaucoup de chapeau naé mon frère. Toyembe Kitoko, explosion d'amour. Badwa avena patient base la disque wana. Donc d'ici là avant de ba fête ba bozo mais tu as comme Ramon Benolima qui va causer frère na ba sous maman senga ba mbongo ki benga pe ne artiste ya batino le kepa manager na ye ke facilement il na yembe na vie atamoro na senga l'arté na yemba na album Mobimana Papa Wemba za album Modorocha Franco Ferry c'est un arrondissement na senga Modogata sans francs mais album on te salanga na Paris et puis na yembela Soleil Wanga ville na Soleil Wanga na yembela na après toi na salle générique animation na générique na zo na senga Pelarté mais jour moko ye moko ndevi a benganga a pesinga 300 €. Journée mon afana na Palin Boye roi Soleil a benginga. Donc ça veut dire que na yembela pe fila basele a benganga a pesanga Pelarté. Donc ils ali amour ils ont musa na biso yangwana oyebi mambo pe nzembo yememela ote lobi pe
pour ma part na posa na ngai François Matelik donc na roya donc voilà na embila PV na Tony Sampayo na senga pe côté donc ezali ko senga bala wana ikomi na bato ba ko luka mingi libanda siko mutu wana zo mono ndire mutu azo ko luka fitiringo est-ce que penaza na besoin voix nanga tu as besoin visibilité nanga parce que ngaza na besoin ya voix ya déplique présence na épée vous comprenez na okaki mélancolique na ye na tali nzembo wana ebike nzembo so na kaboli yango na Mathieu et ça la nango bien mais nde na so ke lango par rapport ya déplique akwana mélancolique moko yo sala bien nde na benga frère na nga to sali yango bato bazela ba oyoka voilà bato bazela ba oyoka olobi ebi makala mingi te mena ba fête o ba ebi ke ba mesala ba bilo di mamingi ezala ba générique ba seben na yosko na rumba yango to cheli bango rumba boso babini suka na ba mama babina donc voilà babina pe rumba okobina no sauter mais suka na fo simba mère pour na rumba biso beat na za rumba mais na kati ya EP wana ba symbiose et puis mélange de couleurs et rosala mais chanson on a bimisa chanson phare et album mais ça que no yango ka moko ndi mteko maté mususu pe ekoya donc voilà mais Bobby Ronaldinho bolela faire ba producteur bazala société tango o sala EP wana qui est derrière Bobby Ronaldinho parce que ba producteur ba koma passi mais yo signé ko sala carrière solo no bimisa disque ya on moni to le la Verkis banda Verkis ke monga na kenda on t'a produit un musicien qui produit des musiciens c'était juste Papa Verkis depuis kenda lelo yo il y a pas de producteur hein même à ba grand musicien tout mingo so mona wana ba producteur bazate o komona ko ndike que non asabeti ko yazini ni disque d'or wa salibwe producteur azate bango mo sa mamna bango webi dane ba chara musique en ligne webi dane ba somba na ba iTunes na ba Spotify c'est bon ezali kala folu ka distributeur aketeka na Cameroun aketeka na Kenya lelo batioka na Spotify bat ba somba na Kenya na Amazon bat ba somba partout na Malawi ba somba donc producteur bon comme on n'a pas de producteurs on ne doit pas lâcher l'affaire on est là on se bat parce que c'est notre travail voilà on s'est rappelé Bobby Ronaldinho to solo la na yo Nicolo Leka et puis ba vidéo pe tambola bozala na frère na yo Jenny Répondeur bozaki na projet producteur mora mona qui fait boké ba Kenya so ba Côte d'Ivoire blo mo bon expliquer na bosani bosuka puis na prochaine ah tango oui na kaza Galilea ah oui na Galilea donc Galilée ezali les enfants de Wenge Maison Mère Jenny Répondeur Bobby Ronaldinho Santélite JDT bis Jojo Mampia fils Bassambassa Fadina Drum Américain Bonda donc on s'est mis ensemble pour nous préparer mambo tout ça là donc voilà mais quand on a tout tangi wana bino tout boti Maison Mère ida mweza kini bongo ça les marquis ndenge ba frère na bino musu ba frère ba sala idée moko te ga bata ba marquis na ba nini te ezaka ke ba ya ba kutani ba bengani ban tête mo ba ye producteur mo ya za na besoin il y a 5-6 fois mo boye bo bengani bo sangani bo sala projet au producteur aye nango ezama ba marquis na ba marquis te non voilà maintenant on répète que on a été belleté s'il te plaît est-ce que quand même Waba na pe boti na ndako moko est-ce que moi li solo pe na papa zakite papa tala biso to salimo lo robo to zara en famille et oya ça va arriver tombo ne obeta bato ba yoka kaka et puis ça nango bien ouais ko dozala bien mais o to beta li solo nzembo na déplique kota la sko ndenge lobi boyembi na déplique nzembo bien déplique auto sala featuring na moko pe ba chanteur na biso ya Congo faire égo la Jésus des nuances parce que par rapport à featuring ya déplique na siro yo ki on de ba na faire égo na oyo yembi na différence no ki o sala na des chansons wana bayembi bien bayembi très bien parce que tous les deux chanteurs ba grand chanteur mais après wana ba yoka pe o ngane mina déplique c'est les mêmes personnes mais des chansons différentes ba mélodie peu différent donc maelo ayembeli kuza maelo ayembeli awati mais o ayembeli awa ndina muno ndigeza moi plus koleka wana bino bolinga bongo wa mona sepeli ba balinga bongo oyo depuis que ayembeli leki wala kula ben oui parce que après on a moni ba mélancolique moko et puis ba mesure ba foi donc impeccable oya kuneza e invité que quoi dynastie mabe ils a bien les deux grands chanteurs ba mais oyo siko et o baba na chiluba boalu bukwabu boalu makambu ezao parce que boyemini boyemeli biso ka rumba to botenga mina banzela boyi rumba ro pardon rumba ro wana ngai rumba ro na expliquer bino après
wana ngai mwana emene ya tikela bino mwana le roi de la forêt mwana ya grand prêtre Kofi Olomide Quadra songa mbeli donc voilà otu na osala yaka pona opesa honneur na ba place otu na leki wana yebi ke bafani ba otala qui va quartier latin papa na biso emene ya mes camarades ya grand prêtre Quadra master emene ya yaka pale nanga le roi de la forêt petit ya emene ya pale nanga donc voilà ne va te bele ba bio longwa maison mère pour non négliger ma travail pardon quartier latin en tout cas ngana mon émission c'est ngana qui répondre à la question non c'est bon je passe ma dédicace aussi là oui Ronaldinho voilà merci là tout c'est bon Ronaldinho ne fera tout soigner vite fait c'était là Ronaldinho au monde bazar déjà en pleine répétition mesdames et messieurs vraiment vers la fin tout ce que la bango ba soit la terre au salam la bango merci na ba tout au balinga Alex Ngandu na moni bongo bijou molato na kanda ade Nancy Dumba la rang de plus 33. Mon vieux papy moi quand la carte qui gagne. Vous êtes tellement belle Francine Ngonda, le représentant Francine Ngonda ngana boss na ya wana. Francine Ngonda bambote na. Alex Ngonda le no penda trop. Bozo attend pour partager vraiment émission. Botika ba commentaire et ça me sauve vraiment bien. Quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Kanuka kene yo komisi bolingo lokola kebo na zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijou beleza garçon suisse meri sindani laskoni mobuwo oyebisa national golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mabina Kristo pe oyebisa oyebisa onete ele bube oyebisa Milano